Nga nazaka très sensible na d'abord foyer nanga bana nanga. Moi je suis quelqu'un qui fait de l'ordre même dans ses bêtises. Quel piano comme mon siko neti stimulant ya koyeba un vrai. Olingo faire rebeller bandeko na ye que non a préféré qu'à kabela yo voiture qu'à kabela bandeko na ye. Ya lobi ça c'est ko kabela te. Ye mo ça c'est ma voiture sachet. Aketi pas ça ça na bandeko ne doli mafinga. Et ve mafinga. Ba 3. Sora linga kabelo ko kabela bango. Vedette ko ka voiture kana te fait. Moussaka a Vienna. Vienna biso. Mais il a déconné. Obinge ça zambage tout le monde appelle mutuka ça ça yango tout le monde en peut souster. Chronique et caméraman nanga. Ça te ki voiture na yo na sombi. Mageza. Ce qui vient à cette émission monsieur Sokaka, bandeli même propos. La beauté voiture. Mais je te dis, non ni mamukilba inanga. Mais na olingate na bimatizeni na famille nanga. Donc ça lobby so boto. Na boto liango. Soko okuta kufa balobela keti lelo mais yo mobali na yo aza embembe Manik bébé ça za moi c'est aimé. Aza mobali na ye wana musicien yembaka mabe aza na nzembo moko te o batwa kwa yembaka na balabala. Aimé le grand chanteur. Aza grand chanteur il faut ça na nzembo moko yemba nzembo nena moko. Olingi na lela yo na monoko ni. Wana vocal ngana zolo ba nzembo. Ye fali mwana na Regine na vitura na yebete na munete mwana na finga wata basi mona demaga fali na tuna wata mamno yebisa yo Regine oso tinda njora boyoki batu bakabolanga na njora mwasi moko boya sokipa na mobali na eta sokipa na bana nete Regine ozwa kata ya kotonga ka fali siko zo kotisa wata seka lingi héritier te yo zo lukela ngana héritier ba problème. Otenda héritier bitumba na bombe internet. Ya, omoninga. Ngai. Bandeko babolingo, yokelanga eloko oyo. KLP distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP distribution, ezali spécialisée na distribution ya ba boissons alcooliques. Lokola, whisky, champagne, vin, PMI susu, bazali koteka ba boissons non alcoolisées. Lokola, Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution. Chez Luc Koulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boissons alcooliques pe non alcoolisées. Jazz, au moins ils sont bengi maniqué drogué raison to pesinga bonjour. BBC, au moins ça kitoko te tangande naza. Na bien na kitoko eh. Et là on y osa na bien. Ma belle. Mobile nemeli a mobile a Paulina. Paulina nda futela e billet. So ba beti mobile na zanga makati problème na ngani na kati. Banaki, bana ya poto, bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko. Belengi. Tala esika ya kovanda. Yango yo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye. Ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te. Nyonso ezali. C'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba. Okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mobangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa. Référence
église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Manique de John côté la jazz ndenge azo confirmer que bébé sa benga kinga alobi to solo la kina fali boy que soki bobomi Emelia na Kinshasa yo fali to ko boma na poto pede ya malchance na poto za nesika ola te ken yo sambisa poto Patson Mapungi, yo moni ken biana. Aye, yo ndo ya pesa. Tumba to la ki yango donc marango ete media. Ah bon? J'ai mon conduit. Ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Voilà, merci beaucoup bana poto bandeko bozolanda biso boza ebele. Vraiment lelo toye kosala droit de réponse parce que lelo ba pesa biso ba identité moko mutuna makolo ezalaka te ke ken piana na manike bafutaka bango mbongo po baya kofingela fali batu bolandaki bino moko émission Jazz Kavulu asali na ndeko na biso Marlène Kasanga. Émission wana topesaki bango maloba te baloba o balobi. Vraiment émission wana esepelisi bandeko na biso ba wario nyonso to ya monde. Côté ala ndenge ndeko na biso Jazz Kavulu azo humilier artiste munene neti Fally Ipupa. Dede toye kolobela sujet ya makambo o etali conversation ya Fally Ipupa. Nandeko na biso BBC o azali mwasi ya vena biso Emelia. Est-ce que soki mwasi ya Emelia basoli na Fally Ipupa en coulisses? Est-ce qu'il faut expliquer en jazz pour jazz aya kosala lango émission relation Fally Ipupa na BBC toyebi ke bazana relation moko ya bien. Est-ce que jazz soki azo sala émission na ye il faut ya kofinga manike na kati ya émission bolandi ba propos oyo Jazz Kavulu azo tenir pona ndeko na biso Manique de John. Manique pe azali mwasi artiste et musicien. Ndengo zo respecter BBC etant que mwasi ya Emelia respecter pe Manique de John o abotana Babia Shokoro bana oyo bayembaka très bien. Lelo Prince Babia aza sélectionné na Vodacom. Bozo mona bino moko ba commentaire mwana bato aza aimé boye. Bon mon abi non ba commentaire tout le monde a voté Prince Babia tout le monde va sala ba commentaire tout le monde va partager ba faire sa Prince Babia chance. Étant que moi na ya Shokoro abotana Manique de John. Air Jazz Kavulu fandi na poto
ozoganga nga na fandi pe na poto bapoto yango bofandaka na bacondition nini mon frère toyaka poto tokutanaka na bino bofandaka na bacondition nini. Manique de John, bonjour. Bonjour Ken Piana. En tout cas, merci d'abord ndenge na on demi na invitation nanga. Bonne santé d'abord. Santé, ça va, Dieu fait grâce. Azo pesanga, azo baksilanga ngolu liboso banguna nanga. Bato balinga ngate. Fali oh fali. Fali oh fali le 28 na mardi. Boko sentir. Merci Nzambe. Pesa nanga kombo nyonso yo lingi. Na ozala sima fali. OK. Deniganga nde nyonso yo lingi na okumisa fali. Loba nanga o nyonso yo lingi nga na olobela fali. Nga na bana nga bakoli. Bino batu bwana ba mibali Ken Piana nga na so eloko na iye awa tango invité nga na bikena ke na invitation Ken Piana po Ken Piana toza basi. OK. Moi si tango za na mobali OK. Il faut eba o se respecter. Nga tango babi azaki na zaki moi si na ndako. Na banda ko se respecter. Makambo ya mibali basi bakota ati. Et puis son abi na tiki na nuyona no moi c'est pas bino basi basi oyo eza Régine na bébé c'est bon bébé senga na moi c'est Chokoro kuta kufa balobela keti lelo mais yo mobali na yo aza ebembe na monde la musique akufa. Pour ton information mobali na yo akufa. Manique bébé ça za moi c'est Emile. Mobali na ye wana musicien yembaka mabe asa na nzembo moko te o bato bayembaka na balabala. Emile ya grand chanteur. Asa grand chanteur te grand chanteur il faut za na nzembo moko yemba nzembo nena moko. Asala vocal moko na kati ya Zénith vocal yana vraiment. Ba vocal. Etikala neti histoire. Ken Piana. OK. Ken Piana vocal. To ke no malebe vocal. Babi aka na nzembo moko. Olobi na yemba tata. Samba babi abakobelela na. To yemba vocal te to sa besoin ngaza besoin yemba nzembo na moko. Banda longwa na mupepe ya jibe. Banda longwa na mupepe ya wenge. Yemo kwa kei asali mouvement. Yemba nzembo na moko ya sala. Olingi na lela yo na monoko nini wana vocal ngana zolo ba nzembo. Bon nzembo Emile en tout cas jusque là na yeba te. Aza nzembo te. OK. Maman. Moi ça me met la mobile chance. Nenge ba fan a memela fali chance. A memela fali propulsion. Parce que celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Nenge patience a memela quelle chance. Na bonheur. OK. Ken a comment que poto neti wese jazz o vanda ka wapi. Na poto. Na OK na bino moko. Bibish, on memela mission na bino nini? On memela Emile. Pour notre temps comme on memela nini? Pourtant yo fouti jazz PD à malchance. Tala ba PD baza na onzo la grande Mathieu Bichirera. Na kozwa nani oyo na VIP la beauté fatale. Manique de John. C'est un Ken Zela. Zela Ken Zela. Yo chance nini yo memela mbali na yo. Chance nini yo memela mbali na yo. Azana album malonga na marché te. Azana nzembo o bato yemba te bato yembe kana vocal wana ezala na orchestre ya JB ezala ki ora na été ezala ki mupepe ya BCBG yemoko de lui mais qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que tu as apporté de bon pour ton mari? Rien. Na memela babia Zénith na Olympia na memela e amen nzembo bato yemba ka tile moko kaka sala tile lo so mutayo ki yango même na bana lelo ba sepela na Jazz, au moins ils sont bengi manique drogué, raison to pesinga bonjour. Raison to pesinga bonjour. Manique ana drogué et a bonjour. C'est quoi yo? Muta tuna yo, amela drogue na ajine o te tanga zaki na nous gêne. Na passé to le kaka na stupéfiant. Mais c'est quoi yo? BBC, au moins ça qui toko te tanga nde naza. Na bien na kitoko eh. Talanga bien, talanga bien. Talanga pena bien, zwanga bien, talanga bien. Talanga bien. Ko talanga na sonité, talanga bien. Talanga pena bien. Omoni mapeka nanga. Et à carré. T'es mannequin. Ben oui, talanga bien. Ba zwanga partout, talanga bien. J'ai des lèvres essentielles. Obi que tayo pena nzambe soki apeswe faut pesa nzambe merci. Oh.
J'ai des lèvres sensuelles. Oh. J'ai la bouche que tous les hommes adorent. Ma chérie, là où tu as mis les doigts, c'est dans les fesses de Kobangate, non Keno Likolo. Hein? Et là, on y a bien. Ma belle. Mais si on a besoin de ma belle, non, il y a un peu de silicone, na sali ma belle. Mais il y a une taille na ngate, il y a une ngate, il y a salate. On a un chocolat ya palais. Mobile ne mele ya mobile ya Paulina. Paulina nda futela ebiye. Paulina nda memela ebana. O komisa bana ya mobile. Bambanda na yo po mobile abota bana ya kitoko. Yo boti na mobile bana ya mabe. Pour ton information. Omani mbongo yo futi ba finga. Ngana fingo makasi ko ngana fingo te no yebsone ba. Da mani de John da kanda na yo ezande ko na so bebe senda futa ke jazz mbongo. Yena mbongo ya Regine. OK. Fimo boye Regine. Regine Ilunga. Oh yena na kene note na zana na moko. OK. Bibish, omoni mobali Mobali. Soki mobali na yo azoke no senga Paulina pardon zongela parce que o memeli ka malheur. Amona lisa wenge batanga kiete. Aye ko senga pardon jibati ya kombo na ye azaki te. Pona nini? Asila. Ngana finga kiyo. Ngana lobela kiyo mabe. So ba beti mobile na zanga makasi problème na ngani na kati. De John nalingina yeba parce que to ça l'émission vague te nalingina yeba yo kombo na ona makambo ye kokota ndenge ni. Ye kokota ka tangu na sale émission na bike no ba beta ki mukolo mo ba boule kuna. Na nini na place ça la sport na nini? Na Pullman. Yo leti veste olongwe na ndako na bite na kyo tumo la ken pia na pia sala ba émission na comme la ken pia na bettinga na yo ka sonite na yo ka soni siko yo como futa ba finga ngai ngana lobika vérité ba beta ki mobali na yo po azanga ki makaza bi mobali na yo il fallait ayeba ke no muto ngana so tumo la za mwana muke na ngana âge parce que tango ya saki na 6e décimètre il fallait saki na 6e primaire. Mané de John faut préciser biso depuis to banda internet tozalaka nina numéro ya sœur na biso Nana Ketchup nazala na ngote atikala ko benga biso te nazala na ngote tokuta na rapé quelque part ba finga mobile na ete Nana Ketchup akota ka makambo yo te siko kotala Mané de John kotala jazz ndenge azo confirmer que bébé sa benga kinga alobi to solola kina fali boy que soki bobomi meli na Kinshasa yo fali to ko boma na poto parce que langage ana pe jazz a ebisa nga ke BBC alobi ken zala prida jour ya poto ba ko boma yo arrête de pia yo kelanga eloko ayo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une de P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Là, sola qui na BBC na bibozolo ba boko bomanga BBC alobi jazz ya kosi. Parce que BBC même langage wana jazz ya bisenga ngape na benga ya BBC. Bébé ça bi jazz ya kosi. Azokosa yem tafuti jazz mbongo soko moni ke no ba ya batindeli nga ba photo na yo batindeli nga ba konere o sala na na temps obimisa ngote. OK. Po ba fie photo ba livrer yo bibiche ba livrer yo batindeli nga ba photo ti ya nilité na yo.
Ba photo ya nini? Ya mutakala na ina na tana ngote. Yango nana. Mama nike boza bino na bino basi ba artiste. Na tana ngote. Na tana ngote. Omoni nga na tana ensemble surtout na ils sont des vérités. Omoni moi ça porte la mobile bonheur. Tant yo ba soigner ba buni, ce sont des artistes. Ba kenda bongo. Siko tant ozomi benga mwasi ya ndaku, yo mwasi ya ndaku. Po Regine Lunga mukala. Mwasi ya mukala. Mukala na mwasi ebongaka te. Siko tant yo olandaka héritier partout. Yo ka voice. Toi c'est ça dans dossier à BBC. Est-ce que ça là qui est obligé ceux qui a bengi de connaître Fally pour pas solo li? Est-ce que Fally transmettre makambo ne pas jazz? Et puis jazz mbongo afinga ngai. BBC au foot jazz mbongo afinga ngana nini? Nga sa kindumba te. Bibiche, nga sa kindumba te maman. Moi je respecte les femmes des musiciens, mais tu as tombé tellement bas. Au foot a pédé mbongo afinga nga. Peut-être à mon avis, muto aso que ça mon organique de John phase à la PD. Pour ça la photo bana mibali. C'est mieux soit na muninga no moi si peut-être. PD oyo na so na muninga na moi si PD a malchance na poto za na sika ola te ken yo sambu sa poto. Poto na za na valeur de si sa poto valeur poto o jazz asoba. Yo za journaliste à diaspora. Te jazz ayebi tia chrétien ayebi ke tokutana na so na ba poto wana tokutana. Tokutana ayebi bien. O mena rabini ke tokutana na. Ken tia na ke poto wana so ki combien de fois. Yo bando kenda. Okena na poto ba sala vidéo ba boto dra. Dra on a chassa même ya tombolé alaka. Et à sans valeur yo. Ba sambu so likolo ya ndako. Oliaka mingi. Donc yo so tangi kombo na ngate munoko na yo et ça te il faut tanga ka kombo ya muto ana succès makasi. En plus c'est batum so balanda biso ba bi vi ba chroniqueur belé ba menaka na poto te. Yo solo li na tangu so Fally abengaki yo. Poza moi c'est ndako. Soit disant ba pesa ke valeur. Ba yeba ni pe OK, à part maman ndako ba yeba na Fally très bien. Ba yeba na Fally très bien. Ba so la très bien. Siko yo ke no foot a pédé. Po finga Fally. Na nini afinga nga na nini nga siko na comprendre to continue makambo wana ndeni ba wi bafuta ka mbongo po fingela Fally batu yo bimbula ninga mona Fally après mariage ken nga mona Fally Fally respecter nga Fally tinda nga connerité et là on a sepelaka biso batu to défendre Fally ezala pour na intérêt te faut pas se renseigner que loko très bien to linga Fally na amour vrai aza vient na biso to linga ka pour na intérêt ya mbongo te. Parce que belé au bosia makelele ba Charlie Prince ba te belé bosala kango pona ko flatter ba artiste bolinga bangote soki ndeko na biso Charlie ozala kike olinga ndeko na biso artiste mboka olinga sele be mission ke album na we simbité sala ba stratégie bo pas me bolinga ka ete na ye Charlie pa lor kabea na njora o santai pe ke no na linga kote nga sina boyo na boyo anga saneta benjora so sanga saneta sexanga asanta pianga mboya ya zo kara na so que même na sans plateau non so sauter pour ngai na za sima Fally on se comprendre nga linga Fally kunda babia na za na sonia on dimete en plus c'est Fally na loba pour na Fally et ça nga Fally a peur ba mafante na ko loba ndé no so na lingi apa bana nga OK. Voilà. Mané de John. Quand Fally a reproché nga Fally aloba na nga boye. Mané de John. Alors Bibiche, na kamo yo au solo li ba pesi importante, o le pesa mobali no conseil na katandako. Yo futi PD. PD moko ya malchance. PD moko azana poto azana la mama longate. Azo sa la parfum ya Chanel. Le kumu. Mané de John, ngana préféré Jazza Kabola yo na BBC te bozaba si aba artiste. Faut que tu bosses sur la ça la bien. Moi sinde a tombé si bas. Oui, fallait qu'il passe la conversation dans une Fally. Jazz pour ça la émission. Et ça la bientôt soli na mutu. Oyebisi ba journaliste bolo babo eto sola ki na écoute wana eza déjà. Rankine moko eza wana. Mobali no ba beta ki, mobali na sila na e. Arane na succès te. Fally azala na besoin bitumba na te. Fally azaki na besoin na parce que apekisa ba koko de la soke bosimba ete. Si tout mon la Fally ti place Fally à la sport. Nani jazz, yo banda ko senga Fally poto no ke na Fally a chambongo. Siko yo ofinga Fally azana salle de sport te na katanda kuna. Est-ce que Fally azangi mbongo ça? Zelana mani de John, côté photo expliquer ba tout bien. Est-ce que na pot batunyo so bolanda biso? Est-ce que boye bango musicien liboso oya lakisa bato makambo sport na mboko se Fally Ipupa. Fally Ipupa za artiste liboso oya bandi ko sala sport na parler na ye.
Nanda kuna parce que awa en tout cas dans senga whisky faut ba obanda ko inclisser ba image. Le seul artiste oya bandi ba sport. Fallait ça ba sport na lupangu na ye, nde place ya bandi ba sport na ye. Mais na ndenge logique manik de John. Akostala émission saki. Ozo diminer Fali. Fali azana bon mais bozaka jaloux hein. Bolinga Fali azwate. Mané de John. Pona zelo kel pona binu de Fali azwa so kabinu na nini so Fali azwa. So kabinu na nini mona bato azwa na ye. OK. Nzamba sala e grâce. OK. Na ngolu nzamba pesa ngolu jazz semba. Yo bana ko senga Fali mbongo aya banda ko bana ko pesa yo. Jazz. Au moins le boko e kabela yo. Soko 8 ans en sumela. Yango zo kende okena poto yango ozata bien te la mama longa te ozana poto ko maka poussière. Oka te tanga ngana voyage monde bato ya kité. Lebele bato yo zelo star na danger. Ngana star. Ngana star tala omoni drogue opesa nga bonjour maniqué. Passer nanga na boya ngote. Pour présent nanga ndezo salanga. Oh moi si pena na fandi na moi si. On se comprendre. Na regretter pena bibi cha fréquenta kayo. Bibi je vraiment fréquenta moto quoi jazz au foot pe mbongo ya finga maniqué. Et c'est que nana succès. Nana succès makasi. Fallait pesa mission goût ya beta likofi. A pesa mission goût se défendaka. Ba mission on est ko beta mais fallait pesa mission goût ça ka sport. Pour ça likame ko le na nzela ye moko pesa se défendre. Yo jezo ko dimne fallait. Fallait foutre là au hôpital, fallait laisser yo. C'est méchant hein. Voilà, tout le monde a précisé bino biso na Congo to mesana. Batonya so bomona na bar wana ba fai na bar. Et là c'était que masangezanga na banda kuna bango. Biso ba Congo to mesana ko ça la ba sentiment na biso place ba toza ebele. Voilà. Fallait qu'on se sentir que sport ngamo na parler et simbate. Fallait ça parler ya bana bat bazake bana bazaka madame azawana. Akosa l'abonnement na peut-être na Pullman place ba sanga na ebele. Parce que sport yo moko na parler ça neti mutawa ba ebia ye moko na parler. Est-ce que Jazz so za kina ndo Jazz so za ina chasa ngoko ko foot abonnement na Pullman au sport. Abonnement na Pullman ezande ya pété. Ezande ya muke. Bona bateau bazoloba fali aza na salle ya sport na palette na habite soki Congolo bosa na makambo mbangu. Fali asala combien de sport na ndaku na ye. Donc ngapo na nga tozo incliser lelo ba image. Bomo na ke fali pufa ye mutapesi lelo goût ya ba artiste. Baba ndo sala ba sport ango. Seka bandango d'esprit kala. Alors Manik de John tozo ngepande kona biso oyo ya wala ndaka héritier o régime ilunga. Toka na voice na. Manike na njora baswana ka ba problème. Manike na njora mbalo bokoswana te botala bato bakabola ka biso. Boyo ka bato bakabola ka biso. Chana no voice. Bato ye fali mwana. Kangisa ngo pe micro. Vraiment Joël Salambi et ça la biso bien de Bolanda c'est Paulé Lumumba RDC Monde Koko Rafat Makizembe Prince Yaweli bato boza vraiment ebele na Congo na biso bato ye fali mwana na Regine na ventura na yebete na munete mwana na finga wata basimo na demaga fali na tuna wata mamno yebisa yo mambo na yebisa ko Manike finga na yeba ete na munete kizarete mais la vie na nga bébé sa sœur na tozalani a dans ma be koti do komi dekan to che me la poa ali boma boyoki Regine oso tinda njora boyoki bato bakabolanga na njora oso kotisa wata makambo etali ete wata zo saba makambo na ye aza besoin orchestre ne ezo ke liboso azo sala ba examen de temps na ye azo préparer venir na ye ekende liboso na en bien en blanc Regine yo ozokti omoni songi alinga kete comment yo ozokosa komba wata na makambo wata ye guerre entre yo na héritier zo bate yo ko sokola héritier pena de mutu c'est galinga héritier te yo zo lukela ngana héritier ba problème otenda héritier bitumba na bombe internet ya omoni nga ngai nakendaka na nga kasho nakendaka prison eza affaire civile lokola yo ozolinga wata yebi est-ce que wata yeba ke yo tindela njora voice oyo na bino bato omoni kisongi na bino yo tongaka fali wata yebi yoka ayebike wata yebi makambo oyo donc yo na wata otongaka fali
pa mama yo na wata botonga ka fali yo ka voice donc botonga tinda bato ye fali mwana na o oloba na voice na venjora na yebete na munete mwana na finga wata basimo na demara fali na tuna wata mamno yebisa yo mambo na yebisa ko mani ke finga na yeba ete na muna ete qu'ils arrêtent mais la vie na nga bébé sa sœur na to zalani donc mabe koti do komi dekan to komi dekan yo na ngana njora to kabwana donc yo ti on tina sko njora ni afinganga po babi o mani voice so bat batinga babi o tina njora afinganga est-ce que bitumani ngana bunana njora na internet asaganyanga na mani de John te bitumani na orchestre na bino wana bosi bunana ngana ganya na baganyanga boganyanga keba na minicho njora zakuna parce que côté la pe boye héritier pe a rolo babi njora il faut côté la Régine pour Régine amutu na biso et puis créer pe potopoto créer potopoto kasi yango ne la kisi batu ke no batu bakabola biso bangoyo bato basaka na posanga na njora to za la calme te bangoyo po voice so batindela ke on déjà njora na obenga ina téléphone azo yambate na suya azo yambate ngai eloko na eka ko yebisa ba fan bato botala ka biso na yo yebisa famille ke nenge zawana makambo etali orchestre njora osala te Régine akotinda njora te njora mukolo ya Régine te Régine njora bakoza je pense Régine akoko makasi Régine akoko amko na musika akoko mwasi moko boya sokipa na mobali na eta sokipa na bana na ete Régine ozo comprendre ozwa kata ya kotonga ka fali siko ozo kotisa wata na makambo oyo ya yebite est-ce que Emile na wata baba ndeko d'abord coup de baba adversaire parce que Emile azaki na BCBG wata azaki na maison mère siko ozo kotisa wata ozo tanga kombo ya wata na minito ba ka voice yo ozo tonga o wata yebi ke eza vient na yo serno bosane koto Paris za ya bino est-ce que bino na Paris no bo apparaître ba sero ba apparaître na Paris bazali ba Gladys Mbala ba Beya Elenge ba Jolie Mayala ba Mimami Chamalirwa bino bo apparaître ka bana baso botika ka mikala ba musicien aucun no sala musala titi o lo tala bana ba sisi bana bino na ko violer likolo bo na ba musicien il était s'occuper na bana tiki mona ba violer Mani de John est-ce que comme on a été Régine Ilunga wa ko créer les penjora ba problème que Richard Longolais na voyage o ko bo maka moto te parce que njora pas à obligé à côté là et pour kuna eza place kasi à côté là et yango danga sina la kisike na raison o makambo yo eza makamba F victime na Emilia F victime teza makamba fali na Emilia biso tolobaki o elekaki na Pullman ba betaki mukolo alelaki sikoyo na respect ba bengi mwasi ya mukolo ba pesi rapport que no mobali na yo alongwe kuna alati veste ayeko tout molangai na betie mwasi tellement za mayele te c'est une femme insensée qui ne bâtit pas sa maison a bengi pede a futi pede mbongo afinganga bozo bongo finga ngai bo fingi ngai po bokotsanga ni tene na olenga na obanga BBC na obanga Régine na okokolo bana binote yo ba ma papa na finga bino banda tongo ti tongo musu Régine a joué rôle ni n'est pas héritier mukala dans n'importe na musala malonga sala te na ebite moi si femme seule boy pana malili femme seule mobali yo kufa héritier mais héritier olingo héritier linga basi to kwa bino héritier linga ba mike siko yo tika no kana na mafuta ya ngulu na mbebo mobali moko linga mime tellement linga ka ote olinga ka ofana pembeni na ye na ofana pembeni no komo créer na ba problème pona makambo yo nde na yeko funda bona na raison na yeko lobela batu nyonso botala makambo ezo kendele bebe sa futi batu ba finganga Régine azotinda vienjora afinganga na ebite Régine okoti makambo yo na mukila nini na mutu nini eza makambo na yo te batayi nkombo na yo te eloko te nga na yebi yo te na yebite Régine nga na finga yo na fingela yo wapi est-ce que na Régine botikala ozata na relation non, côté non boyeba ni pété non je la connais pas donc bino nyo sur internet bokoma kana koma manike na mbebo succès na nga mabe moi c'est succès makasi boye nzambe succès yo bat nyo sur internet basila nzambe et comment ka manike nga na vient jour atona problème te yo okotinda vient jour te so pena vient jour à répondre nga c'est que pena vient jour apé akomo amsala
Mais aza déjà moi msala héritier. Et bon, ça moi msala régime. Ya moi msala régime te. Parce que ba régime ba bato ba ko isaka modo de pas héritier Watanabe. Koleka njora te. Njora sala ke musala. OK. Njora sala ke promotion. OK. Mani de gens te moni prince babia ba sélectionner na Vodacom. Makamba ngwezo kende na ondeni. En tout cas, avant de répondre là on a une sengo mingi. En tout cas, merci na ba chroniqueuse, merci na ba Malika, merci na ba Kapache, merci na ba Grâce Temo. Lobi pena Grâce Santé déranger inga. OK. Moi na lobi azala que faire la fondation na donc santé déranger inga yi. Moi na ya nini ya la été. N'est pas ça bon oyo ka bien te. Mais il fallait na répondre bana basi. En tout cas, joli maya la madame Kadi Kadima babi mvoama na pesio bambote ebele Goreti Louvoezo. Mané te okota moi sujet mususu awa. Ezela nano Goreti Louvoezo na pesio bambote ebele. OK. Bo aimer. Bo aimer bo commenter. On m'a dit oh eza défi pour na biso. OK. Être victime ba warrior, ba musicien. Ba mission quartier la témoin na bino na concours wana eza défi. OK. Il faut pendant azwa ba voix ko leka ba mission nyonso ba leka na concours wana. OK. Parce que azana moi na biso ayembara bien. Na na besoin za na confiner ba tuté. On doit comprendre. Biso le lensa c'est la en famille. Papa e dit nenga zana di ba di attendre azana na boduga nde azana. Toza famille moko famille na biso eza est victime. Ata to soini to bongisa. Po to na famille moko. OK. Bo quand ça te ke o boye. Biso to asima fali. Fallait futa mutu mbongo awa te. Yo ta just tango yo tumo oba futi mbongo finganga. Nga na mona fali te. Nga na zalif influenceuse ya makasi. Ya YouTube ya Congo. Yo ze lo côté. Comme journaliste à diaspora. C'est que bino ba finga fachi En tout cas bon commenter pour na mwana. Bo TikToké. Tango numéro de vote ebima. Au mona toko publier yango. Donc bo nangola ba sala ba polo bo moko bandal parce que on est déjà ba page nyonso ba la mama bo tia ba la mama bando bolino c'est les news vient avec so ma bien là en tout cas ngana na problème na OTBBC na Régine Lunga omoninga okokangate parce que BBC aza pe moi c'est artiste bozabino na bino ba mama bana ba artiste bino boko bongisa na bino mais jazz article la nation nipo akota makambo yo etaliete parce que BBC Mikolo pe na kia comme une fille à prière. Ba comme au sambela na makasi en tout cas jazz kavulu longola sera na biso BBC na makambo oyo. On a besoin de conflit inutile. Voilà, Manu de John tozokota deuxième sujet, toi enterré dans ba sujet nyo sotolobelaki. Tozokota sujet à réaction de qu'on a biso sai oyo à réagir à lobi trop c'est trop na makambo oyo zoleka na internet ba côté sipe famille na kati. Nenge yo sali pe ba réclamation na awa to moni sai pe kuna atomboki makasi to meka koyoka na no sai oyoka après to kota lesolo nena sisa no débat mo ya mukilo kwa to na direct soki président za na eloko ne alembi yango alina kaba babi ako kabela fo kabela balinde kuna eto leki na eto yaya na ye jama ko kabela ne tu mafa to ota mwana maza no mo lembi yango o bando pesa ngo ngai to o bando pesa ngo muto aza saida tout ça non clair. Nga na saka très sensible na d'abord foyer nanga bana nanga. Moi je suis quelqu'un qui fait de l'ordre même dans ses bêtises. Ken piana comme mon siko neti stimulant ya koyeba un vrai. Musaka avie nanga. Vient na biso. Mais il a déconné. Ce qui vient à cette émission monsieur Sokaka bandeli même propos na beauté voiture. Mais je te dis non, ni mamu kilba inanga. Mais na olingatela bimakizeni na famille nanga. Doso lobi so boto. Na boto liamo. Noko yo motoko sama mingi na ba escroc pe o mata bangomba ya mangengenge ona kosala ba jeune prière o nyonso ozwa likambo ya voyage ka se simbaka te tala agence de voyage ya solo pe assure yango yo agence de voyage Orso Traveling awa bazali kosala musala kitoko pote ozwa visa na yo na pete nyonso kasi tunanga nini bazali kosala pe réservation ya ba hôtel pe réservation ya billet na yo na bamboka lokola Chypre, Cuba, Albanie, na 2 semaines ya pamba, ozwi visa na yo mobimba na niveau ya 2 fois te. Pe espace Schengen, ya kosaka na kutu te, okozwa visa na yo kitoko, na mbongo mukie lekete penda, ozwi visa na yo, pe
voyager na kimia nyonso. Agence Orso Traveling et Zwami na numéro 397 boulevard du 30 juin, référence Kin Marché, Expel Store na commune à Gombe, en agence de voyage. Orso Traveling bazali kosunga bato poto kende poto na pete nyonso po bato ya lokuta bakomi ebele. Non, ba supporter bagangi. Voilà, Mani de John, réaction à Ndekonabiso Fisto Saïsaï, et ça le coma. Kota la, propos nae, n'enga pesipe mosaka ultimatum, ce qui a meki les sous koleka, à ça l'émission, décision à ce que ça ko boto la voiture wana en plein air. Et ça bien été, ce qui m'takabe le loko bando dénigrer bando cha famille. Est-ce que tant to kabola nga pena kuna tambola na kabeli mutu pe loko tamsumo na pas vite ya wangani ndalo bi saisa atikala kabela ete awangani wana za ingratitude que saisa reconnaîtra batata na loko ya mukie que ça za bande kone batambola makolo e banandeni na kabela ye to reconnaîtra batata na loko ya mukie siko eloko loko ya voiture comment la discussion na loko suit pourquoi o tshaba ndeko kwa muninga na kati olingo faire rebeller bandeko na ye que non a préféré que kabela yo voiture que kabela bandeko na ye que ya lobi saisa ko kabele te ya za patron ya za patron somba OK ça l'émission te so ça l'émission lobi ba propos wana a boto lo voiture yo sikoyo la kisabiso que non yo somba ki ça l'émission parce que après c'est ultimatum abi sala émission moko kaka a ça te ye pesa azo ya lobi déjà dimanche za biso Salate. Salate. Nandenga to tito la bio zakar nanga. Asa ezali tingane na zana jolma. OK. On se comprend. Apesa nga, alatsa nga, aser nanga. Na ke et puis lobi na loba ke non, jolma nenga pesa nga biloko, poani apesa bandeko na eta za incapable de pesa nga biloko na pesa nga na sombaka. Lokuta. Est-ce que ça la bien na ba fanya BCBG? Bango na porte parole na bango ba botole mutuka moko wanga na kikeno. Asomba ngona mbongo azibe eko ridiculiser parce que yé alinga misasa isa izoba alinga misasa isa ke non mutabi loba or que ça isa aloba asali kam o eza vrai or que ça isa alobi ke non azo féliciter yo po yo okomi ko détecter bato ba ça vrai o loba makam o eza vrai parce que ya sali émission alobi ça isa yé moko biso ba ke non fati wana ça isa kabela kiete biso ba yé aloba ka ke non asomba yo somba changer matricule tendeni. Parce que ya lobby ça y est moko akenda asomba ba voiture na magasin te asomba ba voiture na maboka ba dans niveau diminuer ça dans niveau diminuer ça y est akabela ye ye mutana mapango ebele bongo eleki ba voiture ne na cher biloko azana mapango ebele te biloko na ye eza ya mwasi nyombo mwasi ba ta pasteur ya soi. OK. On se comprend. On a pas sorti que na ba te boye ba ndé oni bo lo ba na réseaux sociaux. Il faut dire la vérité. C'est quoi ça c'est émission que ça la émission mon côté parce que asia sala be émission à 100 mais ça c'est à lobby bo so ga mobali asa l'émission moko mais mani de John internet tu photo contrôle maloba na biso tela siko vena so mosaka depuis ça c'est à sali vidéo oyo ako ça so émission ako ça la souté ako ka ça la souté ata babisa ata live ata muke sala ata 10 minutes oko sala te et la kisi ke olobaki bilobela comment ko bimisa un grand homme comme ça mutumo ya lokuta la obisa ça na misa net a ko solo makambu lokuta pe ka ngweza même plaque a changer pe plaque chaque plaque ça c'est azotamba na ngo ba propos cha bande ko na ina kati. OK. Est-ce que tant to kabela ba biloko tsoka non ken pena so ka apesi ngai et $100 il faut pas pesa ndeko na. Faut na pesa ba famille na mobimba ba $100 na comme millionnaire ou bien. Et c'est il est en pessinga mbongo zanza atoza millionnaire ba millionnaire nde bazanga ba pesa famille na bango nyonso te nzambe asala kana kati ya bato nzamba tuti motema ken pena asa samanike nzamba tuti motema parce que il y a sali be émission ken atambola na mutuka bakabela pas prophète Emmanuel ngana ndima bakabela nga mais ya boya kondima ke bakabela ya boya bia somba akwa ina mutambu da na minute obiso pe kisongi en tout cas ça mutuka ana vraiment asa ka émission mo botoli yango asa la neka émission ya tout motema na asa émission est-ce que mosaka azwa sous courage mosaka vraiment soko mobali sala émission parce que olobaki trop sala émission belé sala émission suka sala biso bien asa ka on capable dénigrer yo OK yango likamanga na okama bébé senga na to solaraté et le côté ofuta mbongo po ba finganga nga ba traitanga nyonso pona fali ba traitanga mbo ya fali mwana sala fali nyonso ya fali nga ndima nanga OK na ndima nanga na otala ba utaka ko finga yo songe nga na sima fali on se comprendre nga na côté la ka fali en plus fali yango bien na est-ce que soko côté là ça la makambu
fallait ça likolo trop. Maintenant déjà on a mon étoile moi pour publier yo pour comme mon étoile les sous. Bino wat bokino lu comment bino wat pocha vient erreur. Non, toi tu viens erreur eza makambo ya étoile. Eza makambo ya étoile. Batinde Olivier. Tant bino bokene pour les fele bolo bane que non fait ba simisi au touche. Bino botiki. Et pourquoi tu voyais bandeni maninga. Bino boyeba ite. Bon yo pe ba sala étoile. Mutanga simbisi yo pe touche. Tenga na yebi ke basali une étoile ezaka ke no afuti mbongo bache bakomi Manick de John ici nango eza nango momentané et longwa nango mais via boti maman na beze et ça la 2 heures du temps et longwe mais via boti maman na beze obi ke masolo étoile nango pe tozo tiango kate mais mutu wana même mutasali vient ngwana simisi touche mais esalika bien etindi biso totanga eloko moko boye tosinteresa nango te ngana yebaka ke parce que vient nanga moko azana États-Unis Gigi akanga photo place batia étoile à Michael Jackson ezala étoile ya bleu ezala ya rose parce que comprendre eza ya solo te parce que au Gigi pour wana il faut ba américain ba voter yo il faut faire ça pe na ba mbongo ba traiter na place wana. Mais toutefois, il faut être en candidature. Pour attraper Azapé grand, au moins que ça lit bien. Et ça lit bien. Mais la monnaie, et embrayé beza wenge, et embrayé pena actualité à wenge ma mais quelle actualité à wenge peut te comme ok, mais n'enga ma bête, donc créer un problème té. Mais biso seulement ba enquête moko. Voilà. Si le stade de Martyr n'a pas foutu bon. Mais concernant. Non, pas foutu bon. Pas foutu. Tout le monde affiche bimi. Affiche bimi. Affiche on va toi critiquer on va bien ça propre pénalité. L'accent affiche publicité na TV zate. Pour affiche mi pour na comment kolobela likama affiche ndeni quand concerne on affiche zate. Publicité na TV ezate. Bosolo bakabo beta quand concerne mais affiche zate publicité na TV ezate. Martyr na bo futite ba bengana ki ba journaliste ko na tamba kene ko filmer Martyr pour ba fuite na Martyr te. Ba bengana ibango ba bengana pe bango na batamazi ba bina na ba fuite lo côté. Ozomona. naluka nano affiche yango na défilé wa namoni mamango ya BCBG ezani makambo ya affiche yango yo affiche batie ba photo akala toyebi ke événement eza asika o ba photo ya ba te bakocha ba 20 ans passé ba photo jeune boy te fois ba photo na bango ya lelo bakocha ba photo o te o ya affiche ya bien te parce que affiche déjà eza na moi ba critique ebele fa mais bakocha ba photo o te fois ba photo na bango nde ba lelo batumsu bazomona na bien te ozui awa vient na so de la forêt monani bien Jiba monani bien Alain Makaba na fondé mais ba o tout batikali et l'accident ba photo emona na te mais na ba o nyoso ba na se ba monani te sikonde eza na ba pemi ba na se est-ce que bazana na wenge pete bakocha fiche ka bilongi ote we raza subu ete jiba za subu ete est-ce que luka bilongi ote ba olinga ba ibande ba koma lelo normalement il fallait na fiche ba cha original na bango nde ba lelo les affiches bien te bo changer affiche mané de gens comme une affiche na suka na ebité bato bazo balandi biso vraiment ebele balandi biso nga na fingi na ngate na lobika ba vérité na fingi te na lobika ba vérité je suis désolé vraiment na comportement na BBC na limite que na question pa kosa makanga na kunga kutu na kosa ngote mais yeba que non au portant mobile nos chances parce que ça un succès fallait un succès il y a un succès si quand au moins moto tinda finganga a 0 pananga après singa ka bonjour et soit kangate au moins ba benga dorguer soit kangate et soit ngate OK et ça kaka na ça ba to que na surmonter épreuve moko ya makasi ya vinanga merci donc bon c'est la produit maintenant swamba chez Djonga to liato mena Djonga succès mutasa la succès pas Djonga Suzuki Lizubu on a fait ça beauté merci Manick de John abonné nyonso ya Tokos na fimbu na abonné Tokos en tout cas on est ensemble voilà nous avons événement na biso le 28 octobre to beta ko Martyr ya Fali Martyr a wenge to komi ko tatoner ndé bon moko bandal on est ensemble donc Régine non c'est la njora ndo tindi afinganga totano ndenge merci c'est Apolline Lumumba RDC Monde Adèle Djoko Babou Danger Bambote na temps ya sana ba jeune parce que préparer le 16 juillet tozana na fikini yango mikolo azana concentration azana jeûne et prière azana chambre haute aso ça va prière pour le 16 juillet pour milika moi et salama Zamba se manifester je salue mon pasteur Alphonse Kayenga na église Sion merci beaucoup merci Joan Salambi merci mon vieux Gauthier Mascotte vieux Louison Mbata merci na bande ko nyonso bolanda et biso en tout cas Blanchard Mosaka sokoza mobali ya solo sala émission ndenge Fiston Saïsa ya peso devoir soko sala émission moko babotolio mutuka
on est un langage officiel ya Fiston Saïsaï soko sali émission moko kaka moko otengi komba Saïsaï vraiment ba botolo mutuka na merci Gauthier Ngimbi merci Whisky Wishia régie finale merci beaucoup alors tosuki na biso na vie Placide Ebio restaurant Mbandaka na kati ya Lyon chez Ngambe ya Mputu donc tosuki na biso wana mon vieux Deo Muzungu bye. Patson Makundi, omoni ken biana. Aye, yo lingo ya pesa. Fali avant. On va te relâcher un mot donc marambo est bien. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.